News TV. Correcteur News TV. Awande correction, il y a ba news tout. Donc Awande on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement sur la Correcteur News avec Yemoko Rachou.
pesa Mangoi. S'il vous plaît. nazali na maloba mokuse maloba na ngai eza boye napesi merci mingi na Nzambe oyo akende lola mpe mokili yangai na bino ezolakisa ke justice na Nzambe ezali ya mibale naza koremercie bino mingi depuis na koti prison na sentir vraiment soutien total. Il y a peuple congolais d'abord. Et il y a pas de gens. Nous colonions aux ambassades. Mais là qui a soutien, il y a multitude de gens. Bandeko nyonso bazali na Congo démocratique bana bazambe bandeko nyonso napesi bino merci merci à Misak ezali ya bandeko bazali na diaspora na poto basoutenir ngai à 100%. Nazali pe pour remercier justice na biso vraiment état de droit ezali mosala puisque soki ezalaki yango te bakondane ngai 20 ans 30 ans ndenge bamesana kosala mpona lelo vraiment nasengi bandeko nyonso nakosolo na bino a partir ya lobi kuna mais mpona lelo napesi bino mobele merci bamosusu bayaki depuis 6 heures mpona pambola bino Correcteur News TV, Awande correction, il y a news tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Correcteur News avec Yemoko Rachou.